Pourquoi vous se plaignez à quitter? Ba Kelly Charleston bazawana, ba Osa Moussala, ba Fergani bazawana, ba Sala Moussala. Et puis vous étiez où? À Paris. Vous pouvez faire gober Bissoni. Qu'est-ce que vous faites à studio? Vous savez que Bino va soutenir Bino parce que vous respectez la fali. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais na kimité, na tikali. Ngamuko. Vous soignez ou pas le moment mantika. Et ça pour le moment, il y a ma tekata. Ce artiste aïe normalement na poto tu mets ça dans bien au kima. C'est là. Mère aïe nan déconné na parler chez eux na parler. À l'ambelio na tikali pour na ba raison moko boyanga. Ils ont poussé nga sous na continuer chemin wana. Eh! Mbadi kwa boyoki poto ndenge za kilo. Bon, comme si quoi yoter, simbate. Pour permettre batma finga biso, simbate. Obi batu combien ba fingi fali pour na bino bokimaki. Et puis nenge zawana bovandi pena bovandi bozo bate to tikali sans donc vous avez permission sans informer l'orchestre, sans informer le bureau. Vous êtes parti, vous avez fui. Vous avez fait le fui de Mahomet. Mais moi, je vais tika li okena ko sa ni yo tika la yo kena ki repos. Okena repos, okena malade. On va le à souffrir pe le temps soubat mo beta a doublé à saler l'auté. Je ne pense pas que celui qui est na saler l'auté na cause en 9 passeports plein. Tout est dans une décision pour na mukolo. Na lingate que tam suna zone Kinshasa, na ke longo na Kinshasa. On y a que ngata msuna organiser sur l'auté. Net na tika na poto boya loko la neti. Babe ngoni de compte final. Elle voit de compte final neti yanga na mizuli yango, vous comprenez? Muta bate na kimna nyama mutute. Donc c'est d'accord de compte final nous na groupe voilà donc yango kimi nous na 14 ans. Bon ça tout le monde tu fais la moi potongo, moi c'est moi to comprendre. Bon ça bon ba fleur na litio. Bon ba fleur na litio tant que bozaki na mboka obokokaki koloba ko benga ta na téléphone ko sa ta SMS. Pour vous expliquer que notre presto au monde a clarté mututel a bete ngamba mututel a finga ngamba mututel a abina ngaso na zo nchasa sanga mo. Muto boza ko accuser par un musicien. Azape ka musicien. Azape ka musali na victime. Azape na ba limite na ye pa ngazo mbano na ye bino bokimi apo bo boka charge pas dino le na sens. Si comme aussi bokimi na bino. Oh. On est comme luka, ni comme luka comme kotiste. Boza pe de na studio. Non bokimi na bino boza na studio po dino la kabeta ko mbata yo sosala ida banzembo. Osala préparer kitango okima, dino la kitango obeta ngamba tanga na okima na okota na studio pona ko senga ba wario pa tenir nga pona pesa respect na faille. Titre ya nzembo na ingratitude. Après bo lobby que notre bois qui la président so ba fleur. Eh vous êtes méchant hein. Bozo soa, bozo fula. Suis au fouli pour monter aux capacités lokuta. Ngabilo kwa ne kota te pananga. Ngabilo kwa ne leka ikota te. Ingratitude sikoyo titre. Depuis vous avez déjà nasty, on comprend te pour na libo tanga ko. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Chers amis internautes, Yabino Manique de John et votre humble servante Moungo Nabino, vraiment, ce que vous avez dit na plateau et Africa Elengi TV, na essayé de nous mesana, Nazaba Kotoyo. Donc, je commence d'abord pour dire merci à mon Dieu. Et bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à toi, Yanko Katoukou, l'ingénieur immeuble. Bon dimanche à toi, mon amour. Et puis, j'ai dit bon dimanche à tous les pasteurs. Que le Saint-Esprit se remplisse dans toutes les églises, là où les servants et les servantes se tiennent devant leur chair pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ce qui est lelo na plateau na ngai Africa Elengi TV na vandi na yekoloba parce que kokende na compassion ya la hati. Fuir avec compassion ya la hati. Na yebi ke bo finga bo loba. Mais o nga na loba kaka ke autant okei na yo déjà. Okozoboza déjà na studio. Bo sa mam na bino, bo senga bon comment senga ce soutien. Donc il fallait que senga soutien na kati ya orchestre. Ba fan na biso nyonso ba wario nyonso je salue Noska di ma prisa ko Yolande Ibobo ya Alain Giga Alain Giga de Londres que je salue Shada Kosi nenge tozaboye mutu neti nga nenge nazwaki initiative na nga nazwaki décision na nga na bi je vais être bien avec Ken Piana mais fimbo na tikeli bato mosupe basala. Quand vous êtes vous êtes décidé de partir, assumez ça. C'est comme il faut désassumer en autant que moni que potango et zaké lengi katambo zaki bino nyonso. Et comme yo na moni ba vidéo ezali na tanga ba komba ba tuté pour na fula motuté. Na olo baka ke na ba vidéo ezali bo comme ko sala ba vidéo ke o tenga longa pour na mutu nga pourquoi bo se plaignir quitter. Ba Kelly Charleston bazawana ba osam sala. Ba Fergani bazawana basala musala. Et puis vous étiez où? À Paris. Vous pouvez faire gobe bisoni. Kete mo pota studio, bo sama kamna bino ba waro ba soutenir bino parce que vous respect na fali. N'importe quoi. N'importe quoi. Si l'orchestre en avait marre de vous, alina qui a bengana bino. Ce que l'orchestre n'a pas bino. Mais l'orchestre avait besoin de vous aussi parce que vous avez contribué. Attaque au kenda, vous la kata. Bokimi, si vous avez un respect pour nani, vous avez un studio, vous avez un caméra, vous avez un soutien. Il y a des fans sous ya biso parce que vous avez des fleurs dans les kings. Non, sous les cas où vous avez un bureau. Hein? Bato penza baloba kabalito ya fali basou les kaou ka faire gagner ba Kelly Charleston bazaki wana na Paris. Pourquoi vous se plaignez quitter lelo bokomi ko accuser mutu moko bokomi ko zwa ba faute na mne bo akela dino lia quitter pour bileli bozaki wana bosala ki ba clip c'est que bozaki na numéro ya le king. Pourquoi ata message anonyme nazo sala boy sinon te na sala bosaki ya motin. Pour ça qu'il y a monté. Lelo oyonde, boza na poto, bokini. Pour permettre à tout le monde de ba lobby ba fingi orchestre. C'est comme ko senga. Oh respect, d'être aux aboyés. Non. Non, on ne fuit pas avec le respect. Moi je vous insulte pas. Non comme non, c'est nous kabo ami bali. Assumez votre fuite. Exactement. Celui qui est avec nous, il est avec nous. Celui qui n'est pas avec nous, il n'est pas avec nous. On est des warriors. Celui qui est avec nous, il est avec Fali. Si tu n'es pas avec Fali, tu n'es pas avec nous. On s'est dit bonjour, mais assume. Faiblesse, c'est quoi, Tibino? Oh, écoute, Kassiko. Oh, Nandini. Nga lobi na bino. Ponga na ya na nganga moko. On va répondre à l'ambino, on a n'importe quoi. Bon, on peut ça fleur na litio. Bon, on va fleur na litio tant que bozaki na mboka obo kokaki koloba ko benga ta na téléphone ko ça ta SMS. Pour vous expliquer que notre presto mon a clair te mututel abete ngamba ta mututel finga ngamba mututel abina ngaso na zo nchasa sanga bo. Muto boza ko accuser par un musicien. Azapeka musicien. Azapeka musali na victime.
asape na ba limite na ye ye pa ngazo ambano na ye bino bokimi apo bomo boka charge pas Djino Leke na sens pour na nini bofunda ki Djino Leke pas faire ganité que je salue en passant motema ya Irene Mopeti pour na nini bo yesa ki Kelly Charleston te hein pour na nini te anga yesa fali que notala mutu tel Djino Leke o sala ba minga boy et le quoi to na poto esa bien te ba ninga na ba yoki siko bosi bokimi na bino oh on siko bokomo luka siko bokoti boza pe de na studio non bokimi na bino boza na studio po Djino Leke abeta ki mbata yo sosala ida banzembo osala préparer kitango okima Djino Leke kitango obeta ngamba tanga na okima na okota na studio pona ko senga ba wario ba tenir nga pona pesa respect na fali n'importe quoi vous faire gober bisoni nous faire gober bisoni ba fan na biso ma Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles alobi petite sœur na ngamoko maman on tourne au restaurant de plage chez Jancine Tela hein Diasonama Silva Diasonama na pesi mbote na Erogal Bumbu Selembao vraiment franchement bokimi après beaucoup mo senga o tenga pe na respect na za reconnaissance tant muta olongwa akenda penda bi praise ngai tana ngai koki to na poto na lingi na tikala awa na sala makamna nga osali vidéo kaka orchestre eza kuna ke nga na otikala pona ba raison bo permettre batu bafinga biso na fuite na bino lelo obo moni poto ya 6 kilo succès kilo 1 kilo moza ko peme na aigle bokoki ko kumbate charge potongo yango wana moni ka batoyo ba esa ke so kimi nga na garder e pa na nga garder une semaine ti a obenga na yo nga na o soutenir yo salo mabe ba sa ki obongo poani a obenga na ba ya meke musalati oyo lia na pale na ngola la pongi ni misia mesana pongi misia luka ta yemba kaka studio kinaona makolo yo za pemina fight na ngo futelo studio aba studio yembele banzembo esala nini na kombo ya nani po esala nini esa succès nini point d'interrogation bomoni esika bosuki na parking ya bababa hotel misiko na rond point to kende wapi potongo ya ngolo potongo to lebe kenata ya confinement ya corona mutu ba uti ko kanga biso kutu ko lekata série ya guerre ya nazi ba kangi monde mo bato vandi na ndako pendant 3 mois ata ba nazi ba salango batute bato kutu batinde la sobe mbongo na poto o mona pa que no déséquilibre côté qui chasse un déséquilibre côté kota na déjà lelo oyo nde boye ko kanisa bosala ba vidéo on bosani o te to pesa respect na aigle ba wario bo soutenir biso po biso toza oh il y a ça c'était mambolo ba ça n'a pas de sens ça n'a pas on n'a rien à voir vous étiez avec nous vous avez fui vous n'avez pas demandé la permission de partir pour beaucoup d'orchestre pour que les potos ne soient pas 9 passeports mais on a d'oublier 9 passeports wana muto ça qui pour que la voyage wana otikala ko kenda ambassade moko te o sala interview te ba ela ko ngo visa ya ko yela mbadi kwa boyoki poto ndenge zalaka kilo bokomi sikoyo te simba te bo permettre bat ba finga biso simba te obi batu combien ba fingi fali pona bino bokimaki pona nini bino funwela bat ba porta ma finga après batu mususu ba sali ba démenti après boye ko sala ba vidéo comme au respect à nini tu as fui tu as abandonné ton poste tu t'es camouflé quand les autres rentrent pona que yo mutotika na ninga bien respect pona accompagner ba ninga na aéroport ba masa ba ninga na tikali na tikana ninga be pona mosaki ngote bokimaki bopesa bozalaki na poto faire gagner azalaki wana Kelly Charleston sous les kauka azalaki na Paris botuna bango te poani ta muninga onyokola ngana ebikena biso so abana tata moko na ofunda tapa ya liboso na ofunda
Oh, il y a bias, il y a biso toza ba misala. Et bon ndeni nga maltraité, nga na ofunda. Si on a fondi na moi va répondre nga te. Ndé na on soit décision. Na au moins ba vidéo bo ça il le fait bo ça la montant ba onyo ko la bino kuna. Attends na téléphone au tindeli. Na groupe et ali. Na ba WhatsApp na bino nga kuna za na ba groupe te bino za na ba groupe. Ezakate. Wana ni bo solo respect. Merci, respect. Mais, bon, ça, na bino, na soutien, na bino, na ba fan, na bino, oba, na olinga bino, na effectif. Bon, tu as combat fallait fan, na onye. Bon, tu as combat fallait fan, na nye. Pour mo kimaki. Mo sala qui abandonne les postes, mo kimi. Avec, yo, tant qu'à mouta, a oubi 9 passeports. Eh, 9 passeports, mo fouti, mouta, na monnaie de singe. Koki manabino et sali nango elo côté et longo le côté et baxé l'autre. Problème ezali nde. Mo fungola qui ne porte à ma finga. Botala bo compter ba vidéo o ba saki ba finga inde bokimi. Po fali na mulangi na fourchette a obeta a osala plein. Po za fali a osala tonae. A osala Je salue tout le monde au balinga ngami commenter, apprécier, moi je dis que la vérité. Moi je ne dis que la vérité. Moi je ne dis que la vérité. Nga la lingi bino bo assumer fuite na bino. Boko ta compte. Mo sa mo ne bo na studio o pesa combo ya orchestre o bino bo sali. Botika est victime bosi bo kimi. Botika ba respect wana ya makasi ozo ba elo côté. Et puis nengeza wana bovandi pena bovandi bozo ba te to tikali sans donc vous avez permission te sans informer l'orchestre, sans informer le bureau. Vous êtes parti, vous avez fui. Vous avez fait le fui de Mahomet. Mais bon ba to tikali okene ko sa ni yo tikala yo kena ki repos. Okene repos, okene malade. Oh on ne comprend pas binoté. On tikali. Est-ce que pas nous m'tafika ya billet? Non na bino. Oh, botikali. Botikali mais botikali tiko botanga kombo ya mutu mo boende ni. So tikali no fana na yo. Ngala lingine te botanga kombo fali. Botikali déjà bo fana bino. Ce qui reconnaissance ces ali par Bible le baka bagarda bolamu na motema. Le boko ya gauche ce que pesi à droite yeba. Te moni bolamu nyonso na boganga tiko. Ba respect na so garder na motema parce que vous avez fui au tikali na kimité na tikali. Papa na so fute nga bien na kende vacances. Yango na tikali na ngai. Bomot. Ah boni boyko, bozongo ni nzeta mino. Oh, na ndeni nga linkaka botika. Po, botika pe kombo ya muninga. On a campagne de déstabilisation. C'est pourquoi est-ce qu'on orchestre en est troublé. Mais pourquoi est-ce qu'on orchestre troublé. Au sein du Cambo, après, on te gervisé. Non, il faut assumer. Oh, on a besoin de ça, la bangole, la famento, désordre, mais pourquoi est-ce qu'on orchestre. Poyez pas, il y a autant de combo na été. Wana bolimo sala ngala famento ekosimba te movanda na bino ba potika lisiko bozo se reprocher na nini na on sala ba vidéo bo sala pourquoi bo se reprocher na nini bo sala ba vidéo bo sala vidéo na kata studio ah no bo chola ko chola no mabe na kata studio bo makasi est-ce que wana boliba wana soutenir bino on bolali nzala. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Mais là, si nous avons fait une fourchette, nous avons fait ça plaît. Assumez votre fuite. Vous êtes à Paris, vous êtes en dictionnaire. Les Français, c'est nous fuite laxiner. Nous avons arrêtez avec ça. On a beaucoup de troubles. Dino lia ke botanga azongi ayo sa kena ayebika kena musala azongi il fallait boya kolobela ngo awakasi
fallait besoin à Kinshasa bité ngana longwe na po abete ngambata na Paris ngana longwe na ngana Kinshasa comme ça nous on na Paris na ke otikala na nga nous va occasion otika okimi obenga otikala yo kene bokene repos bokene musala quand on part au boulot on rentre à la maison et puis dès qu'on final besoin vous n'êtes que des accompagnateurs, vous n'avez pas de contrat. C'est un groupe d'accompagnement. Vous n'avez pas de contrat. Vous êtes engagé, mais vous n'avez pas de contrat. Engagé comme accompagner quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous pigez. Ah, bon beaucoup. Là, il faut accompagner mon papa sur des comptes finales. Ah, mais que nous tout na capacité na la société ndeni les kakati. Fallait avoir des comptes finales après sa binoté. Yango il fallait botika na poto. Mais botika na misko bozotanga kombo nini poani. Boza ko se reprocher na nini, bozo banga nini mutosa abi mabete, ba menacer binoté, mutafindi binoté, mutalobi na bino mabete, nini esali. Bon comme ikana koma fali na mutu bosi botiki, comme on a esikoyo, ezo sala nini na bino na bino. Na bato bazana yi. Non, c'est pas comme ça. S'il vous plaît. Hein? J'ai dit merci à l'archevêque Mike Okamba. Titre en mon ingratitude. Envers qui? Envers Gino, j'espère. Pour vous être reconnaissant envers Fali. Donc, ingratitude envers Gino. Titre en mon ingratitude. Après mon lobby, qui est notre bois qui est la présidente sur la fleur. Eh, vous êtes méchants, hein? Vous sois, vous foula. Suis au folie pour monter aux capacités le kuta. Ngabilo kwa ne kota te pananga. Ngabilo kwa ne leka kota te. Ingratitude siko titre. Depuis vous avez déjà nous comprendre pour aller vous tanga ko. Bon, vous êtes reconnaissant envers nous. Envers Fali, vous êtes reconnaissant. Merci beaucoup à vous, mais arrêtez de dire le nom des gens de l'orchestre. Arrêtez de faire des émissions au nom de l'orchestre. Faites vos émissions à vous. Parlez de votre... Quoi? Album, single, je sais pas quoi. Pour le bilan. Oh, on a besoin de Luca. On a besoin bien à Fali. Vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas avec nous. Nous sommes en bisoté. Les Warriors ne seront pas avec vous. Les Warriors, c'est pour les femmes. C'est pour Fali. Ba Wario ba pona Fali. So za bisoté. Ba Wario ba pona yote. Merci beaucoup. Top cross. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.